toyebi te lobi yoza nesa na mokiliase ya likolo oza nesa na ye on ne sait pas. Tu dois avancer toujours na best symbole vraiment merci na triple option et dire toujours na biso ensemble. Alors maman na vie minute de quoi la passer qui moi il passe étape ne so passer qui wana na yo moko na motema ke nzambe aza pinso pona nzambe to mo ke ya ka ba kama mokili comme lenga. En tout cas ngana ba parents même ba parents na ngai même nga moko na kanisa ki ba parents kutu babanda ko kanisa endenge bazolo babo est-ce que eza punition ya nzambe mais nzoka eza punition ya nzambe te eza nzambe mutu asala kaboye po ami monisa munene na ye. Saint-Esprit ekite langa doke na koma komona soki surtout soki tozotanga ba verset biblique ezo pesa biso soki tokendo tozoyoka mateya pe na église ezo pesa biso en tout cas côté on ayoka lisusoni na banga bafinga te bachiola te nga kuna nazalaka lisusu te ekoma ko pesa nga esengo na koma kutuke soki mutu aye oya mulai na ko boya pona monike lokumu na ngande ya ngoyo. Sivi yaka sivi na tonya wana posa bolingo bamerike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele nganja na sila s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Zaka ebele bongo kuna émission bino parle des handicapés le c'est l'unique et c'est l'émission on a YouTube et là ba tout handicapé ni pas yaka on a suivi mon TV officiel il y a aussi un s'abonner massivement à la chaîne biso bota émission handicapé comment ça se passe tu n'as sur le terrain de voir des handicapés mais on va salaka baza batanga ebele baza ba don ebele donc moi que handicapé mususu ba négliger la famille na bango ba considérer bango te tu peux mon conseil mi bo négliger ba handicapé te ndika baza bénédiction nzambe mais yo négliger yo ibité de pourquoi qu'on négliger le binaye oyebi angote alors on a be monsieur be mo ba témoignage ba handicapé ngeza laka ba négliger la famille même des akaba bénédiction famille na ye alors c'est un peu ça on doit dans émission ba handicapé to ami ba handicapé oyo baza vraiment avec Kinshasa comment vivre ka histoire vie na ye et moi c'est passé vie type place comme lelo alors là ça ma biso do mbie ya plateau na biso na be ka soko fo caméra na yo on va passer mbote makasi maman Sylvie Mo TV officiel ma Sylvie Mo Lukeba ma Sylvie TV ma Sylvie Lukeba na pesi mbote maman nanga ma queen ma de place ozali maman Alice de ligne beso mbote maman nebike nzamba songa bange batange zwa kiyo mais nzamba songa ka nous sommes de cœur avec vous maman Noëlla manzambi pesi mbote place ozali vraiment maman j'ai tout kinsa là papa André na pesi mbote place bozali alors bonjour maman. Bonjour. Boni maman. Malamu kena bino tout ça malamu. Alors là tu veux te moi sur moi muki na oitali histoire ya vie na yo na vie handicapé moi na za ndenge ça za vie moko ya pasteur vie moko se trouve à nango eza vie moko ce que tali bien elelisaka biso mais ce qui totali toye ko comprendre que mokilio eza ya nzambe mutu asala biso et comme ko pesa biso esengo batu oyo penza oyo bazake bayebi ceux qui handicapés et la kisi nini bango nde bazosala biso bazopesa biso esengo pe biso pe courage et bandi ko pesa biso tokomi ko bima libanda tokomi ko tambola mais na kala penza to banda ko bima libanda te ka ko bata manakati ya ndako posoni po ba mususu miteme kesini ba mususu oyo bazoseka oyo bazokritike mais ba mususu pe oyo bazopesa biso esengo ale yango siko bato esengo epesi biso bien alende to bandi ko bima to bandi ko seka pe to bandi ko tambola bisika nyonso. Je pense que les parents et non moi muki parents quand même soutenir qui yo d'autre part. En tout cas pona ba parents ko botama na ngai ezala ki penza ba parents de na botamaki ba parents basepelaki mais batu sikoyo ya libanda na mboka wana ezai kaka ngamoko mutu na botamaki ndenge wana mais sikoyo babandi ko décourager ba parents balobi ke oh mama
ndenge nini oboti mwana boye penza me mboka na biso mobimba tozotala kaka ye mutu abotami ba mama na papa epesi bango pasi me bazotala mwana ke mwana elenge lilingi ya nzambe tosala ndenge nini tokangika motema me nzambe aza na bolingo papa moko ayaki kolendisa bango po wana nazonguluma nazorampe neti nguma batu bazokamwa bazopesa ke eske penza mwana boye penza kotambola papa moko aya aloba mama bo décourager te bo yoka biyoka yoka te ndenge za wana mwana kotambola bo négliger mwana oyo te mukolo ezali bino moko bokokanisa ke likambo oyo ba mama na ba papa o babanda ko décourager nzoka mwana yeyo atamboli eko sunga bino eko pesa bino esengo pe eko pesa bino témoignage ba mususu bo bomba ye po akufa bo pesa kaye biloko teke aliaka po soki azolia te na nzala wana akokufa me ba mama ba yeko lendisa bango pe ale bakomi kolinga ngai makasi na ndenge bazotala ndenge nazonguluma na ndenge pe nzambe pe lokola za na bolingo apesi makasi pe bamonaka mwana abandi kotambola na bandi kotambola nde babandi kokotisa nga na ba maternelle wana tina ba classe na ndenge na komi sikoyo mutu na komi penza ke na yebi mabe na malamu sikoyo nazomona ke nazo vivre me ba parents nanga bakufaki papa mutu aliboso akufaki telema ke ba moni susi wana ale batu bandi kopesa bango aide ba pesi ba papa aide papa pe en tout cas aide wana esungaki po abokola ngai me tala kaka famille ndenge ezali ke famille bakoteli ye ale mam papa akufi siko papa akufi ba bien wana nyonso ale famille babotoli ale mama tikali mama veve ale mama bandi ko bokola biso na nino na manioko na bilangati pe tokomi deja tokomi koyeba mabe na malamu pe nzambe pe abengi molimo ya mama siko biso moko tokoma ko débrouiller. Botama combien de famille? Yo posa 40e. Na famille toza 8. Nga naza 7e. Siko naza avant dernier. Siko yom na bango nyonso bazaki milainga kaka mutu naza boye me siko ebandi ekoma kopesa libota na biso lokumu po bamona penza ke mwana boye pe mpo naza pe courageuse pe na yebi nga loke bakoma kosepela ke bato mokili balingaki bakosa mama na biso ba négliger mwana nzoka nani yaya na biso leki na biso nzoka za courageuse en tout cas ekoma kopesa bango lokumu na esengo meme nga moko ndenge naza boye donc donc nazalaka lisu na susite donc nakoma penza sai ça vraiment au moment que yo ko négliger mutu mais yemoko personnellement en lui-même naza reconnaissant que nzama pesa le moko makasi zepa na yemoko ça dit bino ba vous avez un peu trop bizarre surtout particulièrement nos familles africaines biso africains tout ça na moi des fois moko muke aller boche à côté dans ça moi vraiment muke boche à côté ok nzama tia yakina mukila bakina ba oyama beno oyama za place moko yebo bini ba ko kabwana c'est ça tout les gens badouté na vie tu penses que maman Bernadette peut-être solo que la famille n'est pas négligée qui est handicapée pas négligée qui est mais les lots famille n'est pas comment les conduire les conduire famille t'as comment des handicapés bon négligée qui est c'est important so ça émission bande on a biso une réalité à vie à moto parce que le seul et l'unique personne qui a médecin de souffle de vie et à Nzambe la personne te dit une personne à Nzambe mais ce qu'il y a aux autres décourager moto oh il est Nzambe sali aux insulter moto Nzambe sali aux dénigrer moto Nzambe sali est-ce que oyebi oyo lobi ndenge zaila on ne sait pas alors c'est pour ça que j'ai abattu mon kili ne jugez point oh écoute asala biso nini écoute azanani écoute avoir porter nini to yebi te lobi yo za nesona mokiliase ya likolo za nesona ko la ye on ne sait pas. Toi, avancer toujours, on a symbole de vraiment merci, une triple option. Et dire toujours, on a biso ensemble. Alors, maman, na vie minute, de quoi là, au passage qui moi, dis pas cette étape, nous au passage qui wana, na yomoko, na moté, moi qui nzambi, azapin, so pour nzambi to, moi qui yakaba kama mokili comme comédien. En tout cas, ngana ba parents, même ba parents nanga même nga moko na kanisa ki ba parents kutu babanda ko kanisa endenge bazolo babo est-ce que eza punition ya nzambe mais nzoka eza punition ya nzambe teza nzambe mutu asala kaboye po ami monisa munene na ye
munene na ye me pona ngai penza en tout cas nazana makasi meme kotonga na kotonga meme banini mais en tout cas lokola déjà na komi courageuse mpe nanu na bandi déjà ba activité te mais nazana nga siri soki yango yo penza na kosala penza minene ça msani na kotonga na tongaka ou bien naza makasi pona commerce ndingi naza buye bato soutenir bango yoyo soutenir vali opesa vali de mbongo akina ba mene masanga lango ya to na komesa so 500 francs ntongo tu vois opesa mtu modi dollar na 20 euros na ye ya kikuna na bar lango na ye azuba se ndumba lango na ye ici na tongo ngwa komi piakia c'est-à-dire bato sont bango yoyo. On fait notre émission juste pour tout le monde entier que les handicapés vont être capables de faire. Ici, à Kinshasa, on néglige ma casse. Là, c'est la vérité. Hein. À Kinshasa, les handicapés vont négliger ma casse. Parce qu'on va pas valeur. Mais bien au Talibanda, donc on va fallait considérer que ma casse, bon sur bango, fortifier bango. À travers Asbel, ma civil, qui ba handicapé. Asbel, oyo, les autres la ming handicapé, et ta ming personnes vulnérables, des orphelins, et ta ming vieillard. C'est-à-dire, au moment événement tout ça, ça tous qui sentent de côté orphelin, et un niveau qui sentent. C'était trop loin besoin qui tient ça awa. C'est-à-dire, les amours au beaucoup soutenir pe asu handicapé. Pas yémo pe ma civil, moi handicapé, et bi souffrance bande on va ndenge zalaka. Vraiment dire on a besoin de senga mingi monsieur oh les amis sont de senga ka mingi senga bloka mingi bosunga bango vraiment bosunga bango alors maman depuis aux arabes c'est pas si bien il y avait un temps OK moi soni aux arabes tout vous avez qui moi ba complexe moi devant valide ton ndengeni to le longo complexe wana OK soit on sonité en tout cas lukuta mabe en tout cas soni wana ilongwa Saint-Esprit est quitté langa doke na koma komona ceux qui surtout ceux qui tozotanga ba verset biblique ezo pesa biso soki tokendo tozoyoka mateya pe na église ezo pesa biso en tout cas côté on ayoka lisu soni na banga bafinga te bachola te nga kuna nazalaka lisusu te ekoma ko pesa nga esengo na koma kutuke soki mutu aye ya mulai na ko boya pona monike lokumu na ngande ya ngoyo lokumu na nga na koma penza na fier na yoka kalisusu ta soni na miso abatu te malamu kutu na denda na renier na nani pona yebike lokumu ya nzambe po maboko oyo na makolo oyo zo sala penza po na vivre pe nzambe apesinga makasi nzoto kolongo nzoto makasi yango na banga ke loko te po musala nyonso na kosala. À l'époque il y a des choses qu'on négligeait qu'on méprisait qu'on seulement bloc moko ben suite wana et ben on son des mots personnellement en tout cas lukuta mabete na banda ko bata manandako na banda ko bata manandako okomona na kekutu kuna na kati ya chambre ba mona ngato okomona batu batelemi kaka na balabala po batala tanini oyo na kobima libanda po ba profiter batala mais nga na komona ndenge wana epesa kinga mawa na yeso ngomona mama azo lend sanga kaka na bima libana nga lobite po na zo komitala nga na bango ndenge bazawa na to kokani te ezo pesa nga kutu malamu kutu na vanda na nga na kati ya ndako ke na bima libanda na tango antuka ki na tango nazaki mwana muke penza ebanda ko pesa nga mawa omona kutu nazo yebisa mama poani bobota nga fale pa bobota ngai po na kotala bayaya na nga milai nga kaka ndenge wana me antuka epesa bandeko na nga courage balobi nani Bernadette kolobaka bongo te merci komona bazolakisa nga misala okoyoka kaka nazo bata mame okomona ka yaya na biso ko pesa nga courage ke ma zwa sokola basani ma zwa bido oyo toka mai pourvu kaka na bima po ba mona ngai ndenge zala kisiko babandi ko pesa nga ba exercice wana ata batu babanda ko tala nga ke ba mona sispe mais na bandi ko tala ba yaya bazo tinda nga misala babandi ko bayina bango ya sito moni yesito to na doke ezo pesa bango liso étranger te. Vraiment, émission, l'unique émission, pardon des handicapés, c'est l'unique et la seule émission. Tu vois qui bien que, et puis dans chaque émission, on a lancé appel, on a monté surtout, il y a bonne fois, tout ça pour ça, émission, il y a la TV. La TV, c'est des chaînes locales, à émission dans RDC. Il y a une émission YouTube, et de la mine à chaîne Maman Civil qui est handicapé, celle Maman Oyandima, biso vraiment, émission de Karepana, et ben ça va handicapé dans le monde entier. Alors, il y a d'autres personnes aussi à niveau qui tient ça, toi, il y a RDC, il va faire personne qui sont handicapés. Mais gars, Congo, chez nous ici, mais gars, mais na libanda kuna wifi eza gratuit
Vous voyez, côté émission, quand tu veux, où tu veux. Mais Kinshasa, awa, mega zambon, RDC mega zambon, mega combien, d'abord combien au somba. Bien vu qu'à vivre africain, n'est-ce la cac. Tu es la mité, mais la réalité est vide au vivre. C'est pour cela, structure n'a biso BK triple option. Tout ça pose un soutien, bien que émission aux personnes handicapées. Et bien que TV, tu s'appelle les mondes, tu s'appelle Congo Mobimba, handicapé n'est pas salaka. Du fait que handicapé zani na niveau Congo. Président République pas yo canon. Toi ça émission ma proche na zo comme ba beta kara. Papa Jean Stan qui a papa Jean a 5 président Fachi ya ma handicapé. Base jusqu'à maintenant où il y a pas handicapé. Malgré à travers maman Irène, oui, elle est ministre délégué, il y avait avec handicap. Mais c'est pour ça que bango surtout à stade de martyrs zana, à triomphal les zawana, yamba bango bosona bango, au caposa bango zali nininde. Parce que travail mutumo côté que mutumo représenté bango te yo mokonde en personne, yamba bango au sabango vraiment bien et aux vraiment madame mingi. Alors tout poursuivre vraiment mukina histoire. Est-ce maman bébé alamba kasala misala to tonganeka ko tongaka resili. Ah. En tout cas, côté à Kolamba na bangi la kangote. Nalambaka pe batu balie ba sepeli okoyoka kaka plan répété. Pour ndenge nalambaka mutu nyonso ki alie atali penza soupu goût. En tout cas loba mama sala biso plan répété. Ele unini ngama kasolamba, ele unini ngama kasolamba. Mingi to lambaka mingi surtout fufu naza makasi ya kolamba fufu bafumbwa bambinzo ozomona nyonso wana tolambaka te naza mukongo ya ba nani Congo central voilà pour Congo central pour ça au moins le beau comme maman ndenge salaka yaka maman Noëlla maman nani maman Alissa de Aline pour ça que le salama yaka maman je tout Kinsala papa André le salama boya maboko bank Nicole maboko bank là c'est ka yo le salama boya on est élu et ça vraiment notre voix toujours émission biso tout ça appel au pathétique na mutunyo surtout on a que émission biso pour soutenir les handicapés n'importe quoi besoin handicapés ça de transport c'est très facile à je côté qui na que tu es handicapé donc que d'ailleurs du jour tu sais émission papa moi le qui valide à foot à 1000 francs mais il y a foot à 2000 francs en moto ce que tu as ce que mutonga ça na wapi na Kinshasa handicapés ça négligé. Entreprise moto qui est public tout l'État ou privé, je peux dire qu'elle n'est pas engagée quelque part. Exact. Je sais pas, soit des êtres humains ou bazabat moussous. Tu as deux personnes différentes ou comment tu es baraté. Alors tu vas être humain. Pourquoi moi partir directement sans rapport à valide depuis les handicapés intelligents sont là, ça ils sont là. Bah considérer bangote pourquoi? Pour nani? Mingi moi qui bandira besoin de mi qui va s'engager bangote. Par contre balabala awa ko senga n'habiter. Ne moi bandira nous soit bandira qui na ko senga balabala ça condamné. En tout cas ça la nga pasi. Et ça la nga pasi ko senga wana nga penza. Na sepelaka na ko senga wana te malamu kaka ke na luka moyen possible ceux qui yango na zui penza na bandi ko sala makamu na nga me ko senga wana pesa kabiso. Et s'il saka batu réputation. Ozomona lelo osengi lobi kuno sengi ata mutu ango kutakopesa yo akomona yo nani yango ezalaka tina moko ya kosenga ezate na vanda kaka na debri aka na muke nzambe ye moko ayebi soki liboso tozokende soki nzambe alobi akosala nini mpona vie na ngai ou bien mpona vie ya bana na ngai nayebi te. Oza bana naza na bana mibale. Ah bon. Vraiment alors lelo soki ndamona ni asunga yo nini yo kosala là ça que bien c'est tout important même kotonga nayo posa nini koza nango po bana kotonga wa difficulté nini donc oko proposer ba toza poto ba landa yo en tout cas pour la difficulté bien sûr omoni te tozana nda kwa famille bazolanda biso makambo mingi ke ekala wana si okoli oko kende wapi si okoli bana pe si bakoli okende wapi mais ngampenza nazoloba eloko moko te po nazosambela kaka nzambe asunga nga soki nazwika mwa mabele nanga natongi ataka mwa angari na vandi na bana nanga na bandi kosala ba activité ekopesa bien makasi ponda kwa famille lelo lobi balobelaka yo kaka ezo décourager nga me bana pe lokola bazake bakoloba nini po déjà bakoli déjà mususu aza na 15 ans mususu aza na 18 ans bakoli. Alors maman azana ça nous va donc on va te bazana mingi yango ba toujours tambola au découvrir makambe belé ça dit ba toi tambola raté moi bandika pepe exact ça dit bandika ça va don belé c'est doit tel kotonga là ba don kotonga je vous dis ça vraiment waouh
oza machine eza ndako na poto kuna vaya nango na magasin eumela nango ezakeli omoko te me tinda yango te mama tinda yango komona tozopesa ngo na kombo onu na kati wana ke mama songo oyo papa mpakala ndatinda eloko oyo mama moko atindaki ye velo na bumbu no na triple stone kuna ti tolakisa imagine de velo oyo atindaka wana c'est-à-dire oza nango kokanga motema te tinda oui même ba commerce commerce penza naza makasi kota commerce natekaka mpe naza makasi kota commerce mpe vraiment quelque chose tine mama ateka adébrouiller na ye parce que soka débrouiller azoma 10 francs 20 francs na ye lisa ba na mibale tu vois ya ngolo ya nzambe yo wa ye ko to salini bo négliger on ne sait pas demain à Zanan to éviter le ko fait to on arrête mutu na biso to négliger mutu na vie mutu nzamba sal quelle que soit difficulté quelle que soit façon d'être na ye quel que soit handicap na ye to négliger mutu na vie na biso o ko wana ndoki wana boy pourquoi qu'on minimiser mutu na niveau wana pourquoi mais nos opportunités vraiment aux amis qui à libanda bo songa bato za ndenga kati biso nous sommes des valides non c'est combat personnellement oui c'est ça mais bato za ma difficulté ma casse to songa bango to encourager ka bango ndé est très important alors maman ce bato famille ou négligé handicapé conseil ko pesa bango bo faire handicapé ndoki bona boy en tout cas to yebisaka bango mingi ke bo finga bango te po lelo oyebite lobi ndenge ko salamela pona biso po meme ngai ndenge nazaki boye na famille babanda ko négliger mais lelo ndenge bazomona nga boye ba mususu bakoma kosenga bolimbisi ke pardon mabenyo so oyo tosala yo nzoka pe okomi mutu penza oyo ke ozomona na pe na miso abatu pe ozosala pe makambo na miso abatu penza nzambe alimbisa biso na mabe oyo tosala oyo tobanda ko kanisake na vie na yo mobimba ndoke neti mama oyo abota yo na papa oyo abota yo basala erreur menzoka basala erreur te eza do ya nzambe elakisaka ke munene ya nzambe foto banga nzambe po nzambe aza capable kosala batu oyo bazo négliger na mokili nzambe nde bango wana tombolaka yango penza topesa bango nani topesa bango ba conseil ke soki bomoni ba handicapé bon négliger ka bango tata oboti handicapé ko négliger te po yebite lobi akozala nani topesa ka conseil omona tozo tambola pe okomona ba mususu pe ti lelo bazo négliger bango kaka me okomona tokokanga motema te tokotambola po tokoma na ba para wana toloba ke botika ko négliger bango tala biso bisika to uti siko tala ndenge tokomi me botika ko négliger me ba mususu bandimaka wana me ba mususu ti lelo bakoma ka ke nani handicapé azaka inutile na mboka nani na mokili mais en tout cas biso si to vivre ngo to monique handicapé aza utile na mokili. Handicapé ça YouTube dans mon kili, handicapé ça mutoko langa, mutoko a triple option belhomme de quoi Moïse de la presse, mutoko là Eric Moussampa. Donc ça mutu. Ton que j'ai handicapé te. C'est ça ce qui est important chez nous, les Africains, les Congolais et les Kinois en particulier. Mais na senga posa Fatima demande moi quoi. Comment t'as ordonné c'était qu'il y a des entreprises publiques ou privées. Ba ngajira ba handicapé petit. Yo entreprise qui ont handicapé. Privé ou public, au monde est wapi, entreprise qui ont handicapé à travers. Je ne sais pas si ça va battre tout. Tu as un monde à part ou comment? N'importe où monde qui est handicapé, même Brazzaville, il y a des personnes qui avaient dit, même dans Brazzaville, à part la face de la bissoire, handicapé, vraiment en valeur, en considération. Mais pourquoi pas Kinshasa? Attends, tu souffrance sur ma case, tu as la crise économique, tu as une souffrance sur ma case, pourquoi pas de considérer handicapé? Dans ma famille, d'abord. Considérant handicapé, na quartier, considérant handicapé, na commune, bon considérant handicapé, même dans le niveau de la maison communale, est-ce qu'il y a des personnes là qui comptent vraiment sur les handicapés, qui passent aux handicapés? Moi je ne sais pas, je dis non, parce que tout le monde a noté, tu vois, chacun de nous a un intérêt personnel, il y a un qui tient ça, mais vous êtes là d'ailleurs, pour apporter un plus pour vraiment les personnes avec handicap. Ce monde est mission, vous êtes en karaté, vous êtes en viteux. C'est-à-dire que vous avez posa maman wana, vous avez posa papa wana, vous avez posa ndeko biso wana. C'est-à-dire que ça va sortir et belé. Alors ceux qui vont porter un plus na bin, ceux qui vont porter pourquoi vous que bata libanda ba ko valoriser le mboka na bino moko. Moi libanda ba valoriser ba handicapé, ba handicapé, ba ça mais ba match ba handicapé, le qui belé ba handicapé libanda mais pourquoi pas mboka na biso à considérer, pourquoi pas. Alors les éléments vraiment eux cela pas si ming la kata mboka biso. Les éléments eux diriger biso ma casse vraiment particulièrement. Le moment que maman Sylvie
Tu as une initiative vraiment yemo handicapé à vivre à Kinshasa. Il y a une réalité qui est en train de s'aller. Il y a une handicapé à Bunda Capote Alia. Et qui est Libanda. Il a pensé aussi pour ses frères et sœurs aussi handicapés. De ça, Asbel, Sylvie qui est handicapé. Asbel Wana, il a pris la famille na été. Asbel Wana, il a pris la déconnecté ni pour la bande na été, mais Asbel a pris la handicapé non surtout. Il y a à chaque fois, tu sais que émission pour parler des handicapés en général, partout, même dans la province, on est la province pour parler des handicapés. Parce que au niveau il y a YouTube, on voit que des émissions de baiser, émissions bon, je sais pas moi. Mais pour parler des handicapés, pour parler des orphelins, pour parler des personnes comme ça, c'est difficile. C'est difficile. Alors, on sent vraiment, soutien et vraiment, courage vraiment, vraiment, encourager bango, considérer bango vraiment, à travers des tout ça vraiment, et en plus, histoire que oui, à travers des oyo, donc il ça me songolo. Et bien ça me paie à pas mourir mouton pas vraiment à travers mission installée. C'est ça, c'est ce qui est important. C'est ça qu'on cherche toujours et puis on le voit. Il y a retomber ça ma casse mission de ça kao. Alors on se toujours les mater pour se fatiguer. Tout ce personnage prochainement Sylvie vraiment. Pour se fatiguer, pour se tenir ma Sylvie et pour tes émission Asbel et que ne libo solo maman tout na suka. Message nous ko lancer nous soza pour toi Hollanda. Iko na pesi bino mbote mingi. Na pesi bino mbote mingi na sepeli makasi. Donc esengo naza nango po yoka ke makamu nyonso oyo epesaka biso pasi na kati ya motema na ba journaliste ba lobi ke na bomba te na bimisa pe na bimisi yango en tout cas naza na esengo makasi pe donc ebakisi nga kutu makasi na courage na komi courageuse po na yebi ke sina mati na zwi lokumu po omoni ke nzoka bazaka na posa na biso makasi pe toza na tina na mokili oyo en tout cas na sepeli. Merci beaucoup. Merci la triple option. Au bout de toujours sur ma caméra. Toujours la prochaine Lubuto Sana Maman. J'ai bien dit, on va poster tout ça et Lubuto handicapé. Quand c'était bien ma Sylvie, quand tu as ma Sylvie, maman Sylvie a besoin de triple option, ou bien un bisou. Tout ça, c'est Lubuto Bango. Vous n'avez pas capacité handicapé, tu as beaucoup handicapé. Tu as pas de restaurant un peu malade, tu as restaurant, ça dit qu'il y a des lamba, il y a une population, dans les gens valides, moko. Tout ce bango vraiment bien que mission peut se retomber. Ezaki Abino simple serviteur fils de l'homme Rodrigue Bezete tout bon prochain numéro bye. Sylvie aka Sylvie nana tonya wana posa bolingo bamerike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane Bama baba tata bama bandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi